Ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village. Amis internautes de Congo Millennium, nous sommes ravis de vous savoir très grand nombreux, vous qui aimez les belles images, vous qui aimez les bonnes émissions. Vous êtes connectés sur congomillennium.com et pour vous suivre votre émission à l'écoute du Seigneur. À l'écoute du Seigneur, toujours présenté par votre humble serviteur de l'Obelka, mais oui, le défenseur de leurs animateurs. Aujourd'hui, votre émission à l'écoute du Seigneur reçoit pour une nouvelle fois l'un des serviteurs de Dieu, l'un des hommes que Dieu a choisi sur terre. Oui, Congo Millennium, mais car c'est quelqu'un que vous avez déjà connu depuis les temps. Il s'agit de Pasteur Bengali. Bonjour Pasteur Bengali. Ah, bonjour. Ensemble, là, Pasteur Bengali, le lot beta pinza moi c'était makasi, les cambo ya témoignage. Il y a Pasteur Bengali parce que et ça a mis surtout na demande na bino yokolanda kibiso la fois passée ou lili bolobi Pasteur Bengali a fongola kibino moi misu na moi flash wana betaki moto sur scène azoyemba peni na ye lili mususu semblable na ye mpe azoyemba akolia kambo na place na ye ugangi bolobi quel mystère. Et oui, la musique profane a du mystère. Ensemble, le Pasteur Bengali tout beta mingi ba mystère et musique profonde. Qu'est-ce qui se passe autour de la musique profane? Quels sont les mystères cachés, le fétichisme où il faut tourner autour de la musique profane? Puis, il faut taper les sous-sous thèmes dans le nouvel album pour vous signaler et pour signaler à notre invité, Pasteur Bengali, non seulement serviteur de Dieu en tant que pasteur, mais aussi en tant que serviteur de Dieu chanteur. Vous avez moyen en colo, puis tu peux ta makasi solo, il y a un nouvel album nayo, vous avez bientôt là pour édifier le peuple de Dieu. Quand si tu as un bandeli, Pasteur Bengali, n'engi tu la fois passée, va te mêler bio, car tu es bakio, alangante monene Bengali, petit prince de Golbaki, déjà ça qui est prophétie papa wemba le bakakala. Et là voilà, la prophétie s'accomplit. Pasteur Bengali, aujourd'hui dans le Seigneur, mais le passé, le fétichisme, les mystères, ni les alakakubatama, la carte musique profane. Bon, effectivement, d'abord, na kubanda liboso na kopambola liboso nzambe parce que asalinga ifaveur moko extraordinaire et que na kobanda suko yambama et pas nabino oyo okanisa kingai et que vraiment tout meka ko mona mutu ana peut-être libota na nzambe et qui kokana édifier mais kosepela. Donc na pesi nzambe merci. Et là on a roba na makambo oyo nyonso ya musique ndengo tuni. Effectivement ngai ndenge na yebeli musala ya musique na yebite ce qui peut-être oyo ngai na zoloba ce qui ezali lokuta to eza solo mais lokola ngai nazaki na kati ya musala wana na yebike na kati ya musala wana qui s'ezali pe qui se salaka magie peza na kusala ainsi de suite ya ba makambo ebele oyo ezaka ya satana esalaka. Pourquoi na woloba ndenge wana? D'abord il faut to luka toyeba Dieu est le créateur du ciel, de la terre, de l'humanité, de tout esprit et de toutes choses. Mais cet Dieu-là qui a créé toutes choses, ce n'est pas le Dieu qui règne sur la terre, mais c'est Satan qui règne sur la terre. Le créateur du ciel et de la terre a régné dans ma béni. Il y a un créateur, il y a un mais il régné dans ma béni. Mutazo régné dans ma béni, il y a Satan. Si vous avez dit ça, vous avez régné dans ma béni, oyo Satana azali ko diriger, oyo mission naie ezali na Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour dérober, corriger et détruire.
osiko yebisa ngai mission ya moto wana sur la terre yango wana yozo vivre na mabele ya oyo ya moto aza na mission ya koboma et olingi osala succès siko yo olingi osala succès na kati ya mabele na ye est-ce que ya solo ofuta mpako te mais obligé est-ce que ya solo akotika yo osala kaka succès parce que ya pesaka bato succès te abongisaka bato te apambolaka bato te atombolaka bato te parce que aza na mission oyo toloba wana. Alors c'est pour cela ezali ko assurer ngai natalisa peuple de Dieu oyo bazolanda ngai et que qui s'ezali parce que Satan a kotika yo te osala succès kande mwana qui s'ezali na mokili ya se parce que Satan azo diriger mais parce que on dit que le vélo mo ezali vraiment capital Satan pesaka succès te abongisaka moto te asalaka moto malamu te mais abomaka no lobi na Jean 10 koyiba koboma kopebisa mais bato balobi na biso ke na bato qui pas Satan balobi bango bazo soit succès facilement en un clin d'œil au monde Congo mobimba bayebi yo Kinshasa et puis monde entier bayebi yo moto azalaki mobola et puis akomi koyemba koto orchestre moko minute kotanga mituka mapango yo lobi Satan pesaka te bongo mapango mituka wana ba kozwa kana succès ezo kuta wapi si yango pe bomingoti mais siko ngana oyebisa yo okokende pa ya Satan ozwi parce que ngai pe naza moko oyo nakendaka pa ya Satan mais na oyebisa ke azamuta lukuta Satana azamuta lukuta parce que ngai tangu nakendaki d'abord na botami na kati ya libota moko mama moko asambelaka malgré mama na ngai akufa mama azalaki kusambela papa azalaki kusambela libota mbato azalaki kusambela tangu na tozosambela na baeglise ya bampe balongo mais tozalaki kondemelaka Yesu Masiya mais eyeko arrivé ke ngai tangu nabimi nakei effectivement nakei kokutana na ndeko moko ainisie ngai parce que Bible ezoloba na biso toujours que baninga ya mabe moi je connais ça na 1 Corinthiens mauvais compagnon pour les bonnes mères baninga ya mabe babebisaka toujours bizaleli ya bato ya malamu et moninga moko abebisaki pe bizaleli na ngai makanisi na ngai oyo nazalaki nango nakende na ngai nasalaka miziki sans kisi effectivement pe tango nazalaki pe koyemba sans que nazalaka kisi nazalaki pe komona succès na ngai pe ezaki différent bato bazotia okama kasi bazotianga kape na makasi yango wana etindaki mpe moninga wana yasiko koinfluence ngai ke omoni te koyembaka bien yo moto oyembaka bien et puis oza moko oyo ozozwa voix ya papa Wemba ozoyemba na ndenge moko ya danger wana na kati ya viva la musique mais ozomona te koza na succès pene ya makasi te et nga mongo pe na mona kekeza ya frère que succès na ngeza na ndenge wana mais aussitôt que nazali ko remplacer soki papa Wemba zate soka voyager ngam nazo remplacer voix na ye nazo sala lolenge oyo ndenge ayembelaka ndenga nazoyemba parce que na fiba la musique muto yazalaki ko imiter voix ya papa Wemba le seul musicien zalaka nga soki yazali te nga nazoyemba banzembo na ye nyonso ayembaka soki bakamati bakangi rideau so balobino ke papa Wemba te muta sakuna oboya kurubake te metango ya kotala ko moninga mais soki yazana kisasa mara mina na kashena effectivement tango de bona a influencer na kendaki mbala ya liboso féticheur wana ayaminga bien alobina ngai ke ngana sala na ngai bona senga na mabato te bon bilo bana tongala te lokolo za petit mokunga na sepela na yo petit prince na ndabona na ba télévision na ya rapena ba répétition viva elo moyo sala mate alobina ngana di bandeli ndengo wana ndeti mutu mora malamu asali yo cadeau voilà mais suka na ngota mona zwa ka ba makamu na ye na kei ko sale na mope succès ndenge bo mona ki na ba Victoria Lesson parce que makambo mona kende ki penda e kende ko fumwa mina penda à partir la Victoria Lesson ozaki pembe na Kester tango tala ki pembe na ya Kester tango pisenga ko mope ya balegram malwata donc ozo sentir penda que succès ngo na salaki yango na kansibino bato bozolanda nga boyebi nzembo ya sango ya mabala commission ndenge ni salaki succès et le lope et ça a succès parce que malgré qu'il se met dans ça peut-être équipé éducatif oui alors même malayami balé tant que siko na moni bon nzembo ba ebali ko kete singeli siko ke na bimisa nzembo susu il faudra que les siko yo renouveler les susu mais tant on a komi kuna moto ayebisa ki ngai et que ngana senga ngana ngari tant on a komi kuna alobina ngai yo moko omonaki yo moko usali siksango omoni mokili ndenge ningani
moni makambo yango penda kisasa penda mboka mobimba kongo penda est confirmé. Donc si on est des aboyés pour tout côté la deuxième makambo il faut que ça va 3 personnes. Ah ngapi mais 3 personnes abandon alobaki na ngai na ndenge ya basoso pembe misala soso pembe misala après si manango ngarabi basoso pembe misala donc na lukila yo basoso ya pembe na somba bité yo bi makambo te hein yo bi makambo te batu misato ngai batu misato abina faut que ça va 3 personnes mais faut pas aller ya 4 libota na obuta na bango 3 personnes donc bana basi bala mona yiko comprendre ngai na famille na biso to bota makaka 4. Bon, moi, je vais aller avec 3 sœurs. Si on a tous les 3 sœurs, on a pesa bango, on a succès. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Na linga quitté, mais na miso na ye na bisaba na kosala de kamboyo olobi na tango tikela inganzela nde na kimaki. Pasteur Bengali, bato mususu balobi ke ba musicien mingi profane azosala succès mais bakotaka mabala na se ya mai. Ese imarandi nini mutazana mukili makoti libala azu mwasi ya mai elekilaka ndenge nini ongana koloba ke na kati ya mukili makambo ezalaka mibale toana monde visible o tozomona na oye pe tozana monde invisible makambo ya monde invisible existaka effectivement omona ke muto afifaka awa nakopesa exemple muto lokola ngamba magicien mais na monde wana invisible bakolo bana bien ke bo lokola osho omi déjà na kati ya monde na biso okozala okobala mwasi ya mukilité oyo ya monde visible effectivement ba opesa ye mwasi ya kuna mais na moi bozomona ye aza normal mais na butu soit na balere ko bakoti to mona kama na moni mingi omona muntu moko akoti na kati ya ndako afandi kuna mais azosola na mwasi asola mwasi na ye mwasa butu mwasi voilà mwasi wana ya butu mwasi wana ya monde wana donc existe ayeti na ndako na ye ko sola akoyati na ndako na ye parce que ata na moi oyo ndenge biso to sola moi esprit ezotambola oui tozomona mote parce que soki nzambe alobi ka fungula biso miso siko tomona ndenge nini esprit ezotambola surtout bademo ndenge nini batambolaka donc c'est un peu ça mais pasteur Bengali ekomaka ndenge nini muto bien sûr lui okipa nganga mais bato nyonso bakenaka mpe ya nganga ba musicien profane la majorité basimbaka kisi différence wana ya succès ezalaka dia quoi ye succès ya makasi akangi Kinshasa akangi RDC oyo mususu succès soki na commune na bango oyo mususu succès soki kaka na balabala ya vanaka différence wana ezalaka dina nini bon différence wana ezali dit ça dépend ya niveau ya biloko ya simbi parce que mutu oyo azana 4 na mutu azana 3 na mutu azana 2 ozo sentir différence wana 4 azana likolo 3 azana C 2 azana C c'est-à-dire la succès la bango donc ezali ndenge wana soki pe oyo azana 2 alingi akoma na place à 4 azana obligation il faut sacrifier ba makambo ba osenga ye donc faut asala sacrifice ya makambo ya ngangana to musicien wana akosenga ye pour commisser l'étape ya oyo azana 4 parce que au pas azana 4 azape na ba sacrifice oyo asala donc c'est un peu ça à chaque niveau sacrifice ils ont la succès na résultat là ils ont la succès na résultat na ngo ya niveau oyo yo olingeli nganga osala na ye parce que yo mutu lingango osala yo kaka pina basolo que chaque orchestre ndenge existera bongo bazalaka on dirait une sorte ya nzungu to ça la fétiche nous c'est la makanji orchestre oyo succès orchestre isengaka musicien nyonso ndenge to kaka na basolo il faut apporter quelque chose et surtout masolo ngo betamaka pe mingi autour ya viva la musique tant que ça wana il paraît que mutu na mutu bandaka pe koya na eloko ya yaba na komima pour la élévation de l'orchestre bon ngai na koloba boye nazo parler mingi sur nga na yebi makambo mutu azana makambo na ye oyo asalaka mais ngai lokola na mona wana te nazalaki na viva la musique na mona wana te na ye na Victoria na moni yango te donc leko nga na yebaki mutu azana makambo na ye oyo alukaka o bouger na ndenge na ye a bouger na ndenge na ye ko ngai pe tukakobeta na emeneya pe azaoye bateke ngaso na kileke wana
ngape tozobeta na ye ngape na ye te soki aza kokende wapi moto abatami na ndenge na ye aosala sikise na ye me lelo soki nga nazobimisa oyo yamba c'est parce que nayebi ke Bible ezobana biso na 2 Corinthiens 5:17 si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses est devenues nouvelles c'est pour cela lelo lokola ke Yesu akoti kati na ngai ndenge na lobaka ke ndenge akotaki kati na ngai c'est-à-dire makambo ya kala ekoko vanda kati na ngai te makambo ya sika nde moto eyingeli yango moni lelo lokola nakozongela lisusu makambo ya mondo wana te yango moni lelo nazodevoile basekret elobela ko ndenge nini to mosomona baleki yo baesimba succès ya makasi oyo bazosala ebangisaka yo to esalaka yo esengo bon nazalaka na ngai toujours na kobanga te nazalaka na ngai na esengo na ngai ezali nazomona ke parmi ya baleki wana nyonso to oyo baye na nsima oyo bazolanda toujours balokola bakashe na biso oyo baza na nsima lokola owerason lokola bajibe piana lokola bafere lokola bafali bango nyonso to baza baleki na biso oyo baye nsima na kati na bango eloko oyo nazalaka nango na esengo mingi eza ke nayebi ke na kati na bango mpe eza na baponami parce que toza na baponami na babiembi oh na kati na bango baye nyonso to oyo bazosala mosala wana baoyo nzambe apona un jour baotikala na mosala bakoya na ngambo biso c'est pour cela nazalaka nanga na esengo na komona ke baleki bazosalela bazoyemba mokili bazosalela mokili effectivement eza ndenge wana parce que soki moto aleki na étape ya noir te moyen yeba étape ya lumière eza te parce que nzambe moto asala ndenge donc bango mpe bazoleka na étape ya noir wana po bango mpe un jour basala mpe lesu témoignage ndenge ngai ndenge ngai nazosala témoignage et bango mpe bakosala témoignage na bango na temps na bango bakolobela mpe ntango mosusu lolengeka ngai nazolobela c'est pour cela et esalaka ngai te ke namona ntango mosusu pasi ke te bano oyo bakosimbaka bakokendaka mosika eske te na français balobaka chaque chose a son temps et chaque chose a sa limite biloko na nyonso to soki kaka baza baponami parmi ya bango oyo nzambe apona ajustifie atia mise à part ata asimbaka biloko na un jour akotika na ye atikali na pete mpo ngai mpe natikaki yango na pete les jours oyo nayokaki mongongo ya nzambe oyo nkolo akutanaki na ngai na kati ya stade akutani na ngai asololi na ngai alobi na ngai ke nakoya kotala yo nakutani na ye lisusu na kati ya studio nalingi nayemba nazoko koyemba te mais soki nauti na ndako nazoyemba malamu soki naye na studio voix ebebi nazoko koyemba te esalaki ngongo ba 4 fois etango nazongi na ndako nde nakutani siko na Jésus Christ bien aimé dans le Seigneur nazoyebisa bino ke nzambe azali bino bozoyoka ngai soki lelo oyo oyoki momongo ya nzambe kokanga motema te kota nzambe eza bien kota nzambe eza bien mpo ngai na vivre bamerveille wana na vivre bamerveille na comprendre ke na kati ya mokili te eloko eza te kasi paster bengali lelo papa wemba mpe auti kotika deja biso azongisaki molimo mpe ya nkolo nzambe bato bakobunda balobi victor epito vive la musique ekoki kokufa te ezosengaka ke elamuka mosusu balobi te me mpo vive la musique elamuka ezosenga bato ya kala oyo basimbaka viva bazonga tomonaki mpe ntango ndeko na biso kester akufaki mpo victoria elamuka ilafali moko ya bato bayebi sekele ya victoria bazonga na kati ya victoria batelemisango tomonaki mpe moko ya bandeko na yo mpe joli mobiala na mikili ya poto sa bongolaki motema mpe akomaki ne kosalela nzambe me ayokaki susi ya victoria na ye atikaki nano bible azongi mpe mpo alamusa victoria ekoki mpe kokomela yo mpe kotala susi ya molokai susi ya nini ya viva la musique olobi te nkolo na bible na nga na kote ya sango malamu me nazonga nano viva la musika nalamusa molokai nkolo nsima na kozongela yo bato bakosepela bakobeta maboko bakobosalaka mpe yo te na acte wana okosala ntango mosusu mpona koloba boye soki mpenza ya solo eke moto mpenza abongoli motema
soki penda ya solo omoni nde toza boye tolobaka toujours na bomboli motema na yambi Yesu nga nasekaka mpona nini parce que na makambo ya Nzambe soki moto nano azwi appel ya Nzambe te elingo lobake nano akutani na Yesu te elingo lobake nano abongwami te parce que soko tali apôtre Paul akutanaki na Jésus nde yango abongwamaki soki otali omonake mutu nyonso tu ayoka mongo ya Nzambe fa benga yo eza na ba chapitre ebele eza na kati ya Bible Nzambe fa benga yo yoki pena mongongo penda ke ndenge ngai na yoka ki mongongo pusani na kutani na ye aye kotala ngai alobi na ngai oyo alobaki na ngai akoti kati na ngai ndenge donde na vandi awa donc Nzambe molimo ya Nzambe za kati na nga bon Nzambe za kati na nga et puis nkolo Yesu aza kati na nga nde na li awa amen donc eza kutu jeté azolo bango te o soki ndenge nini te nazambe molimo na Nzambe na viva la musika osongi na kati po te ya bango babongo ya bitema yango na lingi na loba te c'est-à-dire le problème na nga eza nini eza que oui viva la musika ezali eza pe ba musicien mosusu oyo peut-être nanu babongoli motema te peut-être bango bakokozwa bangagement mais ngai Bible ezopekisa nga na ototangela yo na ototangela yo sortez du milieu de oui bima na kati na bato wana donc lokola na sena bima déjà na kati ya bato nomoni mokolo oyo papa Wemba akufaki pona kolakisa signe ya reconnaissance na ngai pona kotalisa ke malgré atokomi pasteur mais reconnaissance ya mutu oyo asalaki yo bolamu moko ya kopesa ngai succès oyo nazwaki na kati na mokili oyo bato nyonso bayebeli ngai Petit Prince Bengali d'abord nalobaki yango jour wana na télévision tango nalikaki na RTNC nalobaki yango moto apesanga kutu kombo ya Petit Prince ezaki papa Wemba alors na signe wana na bolamu asalaki ngai asalanga ba bolamu ya ebele papa Wemba yango nakokozala ingrate nakende ko se présenter nakendeki na ebembe wana na seplenaki na liboso ya cornaye pona kotalisa reconnaissance na ngai epai ya moto oyo atombolaki ngai na kati na mokili malgré na ye na ngai na bonzambe mais nazalaki reconnaissant parce que toza na babolamu mosusu moto akosala yo bolamu mais bolamu wana ekufi nango ok et c'est donc et c'est produire te mais ça na bolamu mosusu moto asali yango et c'est produire eza lokola bolamu papa asalaki ngai na kati na mokili et produire lelo oyo bato soki bayebi ngai Petit Prince c'est à cause ya papa Wemba Pasteur Bengali lelo zo préparer album na yo ya sika soki okoki susu ko rappeler bandeko balandi titre ya album na yo titre ya album na ngai ezali okolonga na kombo na Yesu Masia okolonga na kombo na Yesu Masia de Nazareth wana lite ya tombwakela obwakeli bato bakolo komilongisa bandako banganga nini bon eza mbwakela te mais ezali réalité ya eza réalité ya makambo moko oyo nga na vivre na étape ya épreuve na nga donc na leki na étape ya épreuve moko oyo ezalaki très fort oyo soki omoni nga lelo ndenge naza boye donc pesa Nzambe merci ekaza malamu yango wana nayebi te peut-être ntango mosusu bandeko bazolanda ngai na oyebisa yo kobanga épreuve te épreuve ezali chemin moko ya malamu oyo Nzambe amemaka bato amemaka bana na ye mpona kolakisa bango kotangisa bango kotalisa bango ka makambo mibale na kati na épreuve Nzambe atalisaka makambo mibale mwana na Nzambe ayeba le bien et le mal soko oyebi kososolaka makambo wana esili ozwi élévation c'est ça eloko oyo etindaki ngai nasala nzembo moko sur l'avenue Tombé, là où se trouve la salle de fête ML de Paris. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.